à l'Irlandais noir Papi Mbouyamba, merci à Sinfo Mayenga, merci à Bienvenue Mboma qui a quitté Bruxelles pour Paris, merci à Junior, à ta femme, merci à les grands Mafouta, merci à tout le monde. Nous sommes de cœur avec vous. Alors, de retour sur ce plateau, fidèles téléspectateurs, je vous ai annoncé qu'elle était déjà avec nous sur ce plateau. Je m'en vais lui dire bonjour et bon dimanche. Bon dimanche à toi aussi, Papi Mbom. Oui. La reine? Ouais, la reine de Barranquilla. Pourquoi ma bondi oui? Bon, je suis pas santé. Est-ce qu'il y a un autre âge, mon coup? Tu es au moins payé comme on a papa Lutumba. Il y a un pour les qui est en santé. Donc, je vais agir avec sa mère en santé. C'est-à-dire repos, et ça paix du cœur. Oui, qui est paix du cœur, moi, on a zan ango, il est qui tellement ma casse. Au système, système, justement, le quoi, cerveau, on a vendu pendant calme, encore, on a zongi, na mabela, ba koko, na fanya na kata famille, bazo ko solisanga, ko sekisanga, ba noko na nga. Nya solo. Eh bien, mon soeur, il y a santé, ça rappelle d'une l'eau. Mon boya. Paix du cœur, kaka. Na mona tellement qu'il n'est kala, tant on a zongi, na vandi, na oké lengi nango. Et singa santé. Eh bien, on bandiga bo, fungole na pe brèche moro. Mais le feu est barangai que na mona kin kala, tant on a zongi. Oh, ça fait 6 mois. On a lobby, quand on a plateau, oh, il s'est biso go les minutes qui sont devant. Yo lo bagi na ngani. Obi maman, oko sala musala, on a fait 4 mois mobimba. Quand on a plateau. Quand on a plateau, c'est comme vous savez sili. Quand yo mo yin c'est ngo ke vana no na braza. Te, na lo bagi bien. Et yaki pona musala. Musala c'est sila giti, na zongiti. Musala ni yango nda vana. Musala kasi ya studio, c'est sila kite. Oui, c'est vrai. C'est quoi zongi wa album? Si qu'on a zo, oh, album c'est bien makala, auto na raté. Te kasi wala musala studio. C'est sila ki. Si qu'on a bandi. Non, non, non. Tant que ça, c'est na zongi. Nakene ba tourner Kenya, nake ba mboka msusu na zongi. Bana na utaki ken na zaka na kin. Est-ce que obenga ranga? Bon manager. Oh manager azanga na braza hein. Copé Sili. Contrat Cécile, si qu'on passe ça la paix contrat à produire peu va. Té. Oh. Mais il faut ça. Ni na to ba isonga na to chala na mais contre s'il faut ça la paix, faut que ça la paix. C'est ça on est balobare là on est ici la raté. Après ça paix chance na ba mususu ba c'est basé belé. Amen. Je suis pas la seule. Amen. Alors, maman Bilabel déjà bien quoi? L'esprit a bien. Oui. Yo mo ebi que Michel lelo il y a boire et à manger. Ah si, je sais. Oui bien. Oui, naza prête. Na li repose la prête. Naza na somote. Na pe le bomba pété. Oui. Oh, maman, vous allez dire, ça fait 6 mois, est-ce que vous avez dit, maman, boni, vous allez bien, bonjour, vous allez bien. Moi, pour vous, la soba, mon bengo, bongo, yoka, ono, papi, mutumo, tonga, kinga, iboe, na ligne. Tété, ouais, mais ça va. Papi, na bisayo, banda mokile banda. Ata nzambo, papa, barbu, nzambo akela mokile, apesa yo ba beauté aux anango, o batu bakufaka, apesa nga to bakufa mona bango. Na monaka. Oyo bakufelaka yo, oyo balulaka yo, nzambe apesa biso pema batongaka ye. Jésus Christ mwana nzambe akufa mpona biso batongaka ye. Bongo batonganga te ndeni. Mutu nyonso batongaka ye. Mutu akosi. Oyebi ke Non mais je comprends jamais. Mais j'ai jamais compris. Non mais yo moko. Mutu nyonso papi mutu akosi tata. Moi, ata copine no linga mingi, ata ndeko no moko linga mingi. Na le moso pesi mukonga oloba opi papi mbo mape mi kona o sepelate makamazo sala. Atongi okati. Mina ndenga bien. Mutu nyonso batonga ke. Kotongeza normal mutu oloba batonga ke ta azala raté. Voilà, on va commencer actualité et après actualité bien vraiment encore moins na biso vraiment. L'actualité c'est cette décision enfin. On confirme sur ce plateau que Maman Bilabel a ok Kisangani. Ça c'est vrai. C'est-à-dire bana Kisangani na fungoli bango motema. OK. Ndi na fungoli bango motema pona la kisake Congo eza biso. Biso bana Congo nyonso tout ko kangana ka bakanga te. Soko salim de gono congolaise ou congolais mabe osengi bolingo, osengi pardon pour alimbisa yo. Magi ba senganga pardon te. Mais dans le but, on a fondé le bango motema, nazo kilo ko sepelisa bango, na moi ba fête ya ba mama, na sepelisa bana ki sangani. Tant na okoma kuna, bango pe ba fongola motema, ba senga pe bolimis ba mama, to salaka mabe,
limbisa biso. Mais motivation wana uti wapi justement? Motivation ezali moi jeune producteur moko comme on a eu Evodi Chimanga. Azali vraiment oui, azali Enzo Bar, azalaka vraiment na likalisa kitoko ko saka ba production. Alors a décidé que cette année vraiment abetsanga maman na bango kuna na linga kité na kanga pe na mo motema papi. Ndingo zana komea kuto tumulanga te. Et na yebiso solo na kanga nga motema makasi. So salinga likamu salinga mabe na kanga vraiment motema boué penza na. Ça t'a pris combien de temps? C'était 95. 95 comment ça était? Non. Na kanga pe na motema. C'était dû à quoi? C'était dû vraiment ba Emilia kanga makasi ba diminuer kanga na miso ba institut ki sangani nazo sala randonnée na osala tour à ville pour na bête la bango na sepisa ba finganga un jour public penza ba za ko mo ba 200 à l'époque. Ouais, mais pourquoi? Pe finganga ba zolo ba sida sida. Ouais, mais maman Bilabel, c'est comme Tolobara mining na pamba te. À l'occasion de rien, on sale lokate. Na oyebi papi na biso lo moko ngai ndenge na zawa. Ba jeune fille musu batuna ka secret na maman sala ka ba grand écart ba na sala ka biloko ebele o bango ba ko sala te discipline nga ngona oyebi so na secret na lito itoko ya. C'est-à-dire ceux qui balobi mutu en malade batu musu ba bela sida misusu bazala ki infidélité musu peut-être ba tcheki makila ezaki bien te gilette et tout ça ba o bazana maladie wana ba batu tout ko rejetera bango te. Mais oyebi qualité o ya biso ya ba congolais RDC Congo RDC ba intellectuel basé belé ba tomayele belé mi bala kitoko ou bana ba matosa bien basi pe matosa bien mais lokuta ndele ki biso makasi soko lokuta to sela ngo to tika ngo pembeni en tout cas to kindi liboso lokuta soki olingi su mobalité la première des choses o akokole yo ozana sida. Po balulo soute voilà batalo soute otula na marché nga siko mutu wana kolaka ngango melisa bato bakolulanga talebeli loka ngana système na c'est une histoire ou banda depuis longtemps na mobali na boyaka na pe mutu te mobali na si la raté chaque histoire a sa fin. C'est histoire de ce qu'on a sous Kanango. Peut-être en bala qui muninga papi niveau mon accueil. Je te dis hein, rotikala amoureuse ou amoureux, il y a mutumoko toute la vie te ezalaka te ezalaka au bali moi si bosali bané belé ki bonde ko ekoti. Kozala vraiment ndenge ezake bandelo na papa alula ki moi misu na yo moi démarche te ezaka su yango te okope ko tuna maman sokaza okope ko tuna maman parce que maman bila makama lobaki eza solo parce que na libala ndenge ezaka ba 50 ans 60 ans ezalaka ekomi bondeko beaucoup même au monde voilà yana leki siko soki ezalaka toujours na amour moko alembaka minga avant c'est un gros péché te bon olembi na yo lingi surtout ça soit amoureuse te ok na yo mais so moninga ça soit amoureuse ta ketike tranquille luka moi si musuti ba kusi ke bazé belé bata ya koko bazé belé mais ça les kesse non pas du tout mais toi oh non on mettait là na sogne on dirait ça faut bien no bani aussi ça bando yaki ezali mobali wana salaki mabe akotisi di solo ba collègue pe à musique pe na ba jalousie ba kotisi di solo on dirait soko mbilabela azalité ba misusu ba sala ka soki bien te ko yemba bien te ba ko yemba soki ndenge ni non oyebi ki mutu nso za na place na ye RDC za munene je ne peux pas na ko égayer ko sepelisa ko toucher mitema ya ba congolais nyonso te il faut tout se compléter. Azali, Mouninga Mousso Azali, Baleki Mousso Bazali, Bano, Obisto Toboti Bazali, ainsi de suite. Et ils ont continué. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que tant aux Zongi Siko Sima, la décision n'a osé depuis 95, tu pardonnes aussi Nabandeko Nyon sur Bazalape? En tout cas, vraiment n'a pardonné Bango. Parce que moi, je n'ai qu'à ici que Bisso RDC, on a pu, on a l'heure où on a sauté. Papi Mboma, toi n'amboka moko kitoko. Il suffit que biso, moi mentalité changée, to comme moi amour et vous allez bien.
parce que so kangeli mutukanda bozo gagner ni baba ke ngala mama chala mwana mama national na pesi ba bisou na papa Claude Machal to so la raté siko to lakisi bango ke to solo la kana biso ça dit ba quinoiserie baloba kabilo baloba mususu ba yebi makambu ndenge ezate na se toza binemi pourquoi pendant que nous confirmons donc le 24 na Kisangani en tout cas na Kisangani nazali na ba mama Kisangani nyonso nazana bino le 24 nazako ya ko sepelisa bino na pesi bonne fête ba mama nyonso Kisangani ya Kinshasa ya Congo démocratique ya monde entier parce que zali mois de la femme na ligimino trop na fungoli motema ta na koya ceux qui avion ko memanga kuna Kisangani ezongawa eto na ka biloko na ngala ko ya na ngona cadeau on les autres dépendre na bino mais je pense que après tous ces temps donc il faut bandata na gouverneur oui vraiment au niveau ya ba cadeau kozonga nango non mais c'est 95 oui mais qui nazo pesa nani bon pesa na liste ngote nazo pesa vraiment excellence gouverneur ya ville papa Lomata bambote belé na papa Chimanga bambote belé na ba manyoso o ba organiser loko na pesa bambote belé naza koya ba osepela trop il y a des surprises moi surprise ezali moi mbule pusani mais ce que les Kisangani bana 95 oyebi ke o beti banzembo belé ce que ozana répertoire ozo bongisa si na répertoire o bango basengi ba douceur basengi ba shauri yako na betapo douceur ezali kisinango ya osengeli na yango potokabola sentiment pesangai affection ememela ngai émotion. À part ça Nairobi nakozonga na duni shauri yako manzili ngango sute biyango fe basengaki mazili nga mopale ya yemema ya mulela mazili nga mopale ya yemema ya mulela. Fidèles téléspectateurs, un rendez-vous à ne pas manquer. Moi, je vous conseillerais pas. Oui. Bien national d'un homme salaté au gros kende. Yo. Pour motika nana. On a habitué d'un homme salaté. Tout gros qui peut qui voilà, donc, un rendez-vous à ne pas manquer. Maman Biliabel, cette fois-ci, je mérite quand même, toute la ville en parle. Au précédent, il y a un tourbillon. Qu'est-ce qui se passe? Tourbillon. En tout cas, au moins, une belle aventure. Et puis, ils ont réussi, tu m'as cassé. Ils réussir en tout cas. Il y a une idée à Yamamu National. Ah, maman. Parce que tu es sur la Ranabiso. Mais vous pouvez savoir votre impression, là? Non, c'est parce que hier, à un programme, là. Maman Biliabel, au moins, ma grande sous sur le plateau. Oui. Et tu es dans la banque. Hein? Oui. Oui, na sola na yo. Oui. Et ça peut ndenge yo sola na tité et là ndenge sola na batum souté. Donc bref, nous avons une relation d'affinité na. Oui. Mais c'est vrai quand même qu'il y a eu un moment où il y avait ces décalages entre toi et Mama Tchalamwa. En tout cas, faut qu'on ait une vérité. Kokutana mingi ezaka rare. Parce que ngana zaki na ba projet ba programme nanga mingi libanda ya mboka. Toujours mon ana mingi te mais makambo ebele to osala ensemble babiloko ebele to sala ba ya ba sensibilisation to za ensemble mais sikoyo lokola le na zongi nabi na zongi mboka na zongi na mabela ba koko ndenge nkolo asala mokili alengi abi mama mboko epesa au succès zali Congo démocratique to ko sana liboma te mabela kobo sana ressource na yebiso epai oyo ba koko na yo ba pesa on PV nguya ya koyemba ezali mboka na yo na bibo nazongi mboka ça fait presque naza banda année depuis l'année passée dans mois de septembre je suis là ou bien ngaka peto pesa ta bonjour rien j'ai insisté de logo mais insisté parce que chaque semaine alors les nazongi alobi maman tout ça la moi eloko moko ngabi tout ça ni abi to yemba nzemu ngabi to yemba nani abi te maman to yemba ngabi y a pas de problème pas maman finalement to suis muto to yemba. Docteur Jeff. Oui, docteur Jeff Ndiad, il était sur mesure, hein, le juif, don de Dieu. Oh, c'est sur mesure. Sur mesure. Magela, c'est tout le monde, histoire, toi, bien.
Docteur Salatu ya motema nanga, oh découvrir bibale ya bolingo, richesse ya molingi, nom de Dieu. Au kokioko sa aveugle na couleur elamba, mais na pointure à chaussure, boko beba na pamba. Oko ça aveugle. C'est profond, hein. Tu vois, on a bien, dis-moi, on a composition de Ah! C'est ça le problème. Tout ça l'était, papa. Il y a ma solo. Mais na pesi ba nani jité chituka bambo te belé pour na studio na bango tout ça qui musala wana ba Jojo Lina vraiment équipe moko kitoko kwa. Nzembo ya nani? Nzembo kitoko. Ah nzembo na biso te to ça nzembo. Nzembo ya nani? Wana olo bango na songi. Nzembo to salit na mamu national na la reine de Barakia. Comme déjà on a deux réponses à songi yebit. Na yebi. Deux. Alors to sali ezaki à travers Willy Kaimbe. Pour maman sola qui na Willy un collègue na yo. Abi ah to ni to yemba mais to yemba nani? Abi ah don de Dieu. Docteur Jeff Njadi l'état. En tout cas, elle est qui est facile. Mais que penses-tu de ceux qui disent que il a bon ndeka ke sangi sur na mama chama? Té, mais tout ça moi loko kaka lo tucho. Tout ça la moi makambu mingi batunde ba éviter. So to kuta to bi mère. Ah, Nicolo ndengeni to ça. Ambi mambo lo basi na talo ne lo hiwe. To ça makambu kusala makambu to ibanze mwana nde sala makato. Ah yaki studio a chevo na ndenge na yake. Té, jour nazo yemba. Té, nazo lo ba ya oyo té. Ah. Ça veut dire que to ça que sika moko ngara zo yemba mama zo kuto. Na bien. Les personnes yemba ngapi naza. Wana na nzembo. Déjà avant tout ça la banzembo to sali déjà 3-4 chansons. To sali nzembo liboso to bité. Oté. To sali ami ba to bi oté. Au troisième te so ça ensemble. Pendant que ça nzembo faut vous répéter. Ça répéter pour ça né. C'est ça. Pour to zo mona na mona na. To benga na kapé. To benga na déjà avant-hier. Pour ngala zaki na mutu achité. Atindele ngote na tindaki Dieu merci ki kozwango Dieu merci dombi panzo. Yé pas ça na Dieu merci nyama ekila. Ah bon? Le Dieu merci ndoma nyama ekila. Ngape na Dieu merci dombi panzo. C'est après combien de temps que beaucoup na mama chala mwana? Tout ça qui to fêta qui na vallée de l'enseignant ba maman, tout ça qui ensemble. Après combien de temps avant beaucoup mon projet en Nzembo? Avant beaucoup mon projet en Nzembo. Si on doit rentrer en arrière. Avant projet en Nzembo. Un mois déjà to kutanara. À l'occasion de quoi? To benga la to solo lit mama ndeni mikolo za ngabi te mama na zao tant na ngama gi na Kenya nazoki mwa makamu moko makalamu te na Kenya na benga ki Suzika Seya na bengi mamu akendeki na ministère qui tu des arts aki so habitala ndeko nanga ozu ba problème boy Est-ce que vous avez un album Sali ou c'est juste une chanson? To sali deux titres, to baksa sous deux. Parce que bazo senga. Jusqu'à preuve du contraire, dans ton moni production en côté. Bazo senga bon. To sali mi balé. Sikoyo muto ya komona ki aza capable aya. Api kandenge Docteur Jeff Njadi était apika ki ayet. Parce que ko sangisa ba mami balé minene boy. Faut bon amati. Encore ngala comme juif. Comment? Juif. C'est-à-dire? Juif. Oui, bah juif, bah ça ndeni. So bah ça business. Ngala za juif yo juif. La juive, le juif ndeni. Bon, tout ça business. Bah lo bana mnogote. Bah tchaka makam na mesa. Yo mo sola bongo. Hein? Yo mo sola bongo. Ndenge mwana penda. Tchela nga makam na mesa. Oui, la nga masuloti. Les recommune ba âge na commune ngo eza ba âge na webi eloko Seigneur le ya sala pe à son âme à sa salanga à sala déjà ma solo evanda na sana besoin ya kuluka so bani. Tu reconnais que si je suis très reconnaissante en tout cas na sana ba webi na sana surprise de Beleti jusqu'à fin de l'année na osaba biloko moko boye batu ba osepela. La dernière fois que tu as appelé un de ses enfants date combien de temps? Ah to benga na trop déjà Mélodie na benga kae bandeko na benga ka to sola ko bazar wa sala kana papa excellence au sommet yande kimbuta yango na pesi mbote Maktabu so benga Maktabu to benga na ka mingi me azana na braza to ko benga na trop et puis Charles de to benga na trop na braza na sine benga pas à partir à France to benga na trop na benga na bango ba Isa banani ngane mama na bango nde ba libérer ngate ngame kasi bana so basi ba kolfo ça ba mama na ba papa ya pongo de
na fingi na ngamu tuté na zoloba polele ngana ni na pour na bongo na zoloba parce que papi mo matoko sana raté ça dit ngai seigneur ala ya sa salanga don ya koyemba na ngona makila na botama nango nzambe afuli po nzambe apesa ngango mutu na mutu ane loko na ngana ko sa eloko zo sala te na ko sana liboma te eza ndenge ngwana nzambe asa traza donc bana sina fula makala siko ezali na ba age na komi nango il faut na sala ka e komi ya ko lia ka mbongo bien na lia ngo bien na ba passe la mona na lia bien na bana na justement parlant de l'âge tu penses que tu es encore à mesure après bah moi au Bettina Braza 6 mois au na kina tu es encore à mesure de bouger vu aussi santo komi nango oh yo lina salo la démonstration ni yo kasi o katalogue te na ko kitande po mona ina kitaka na zota te ko gate ko kitande ata en fait na linga ne mamba tembete yo lina za neni olindeni tota la biso no to sa démonstration so yo ko kitande nga na okita OK tezera ba chera sintem eda avec chanson sans chanson ngayo na kiti boyo sikoyo ngayo te pa te bachaki lo mona sofa lo te pa yango ela ne logo e soutenir lo te oh o kiti na se na kiti ko te oh zawa na kiti na se ah ngayo pa tin boya boye batu ba yinote ni non ça comment la caméraman nous vont mener sengo sur le plateau d'accord pardon on va quand même est-ce que nako sengo oui ba chana nzemba tourbillon wana kasi il y a pas de problème c'est bon pas ko tchango tu peux oh pour la vite tala le dimanche mais équipage ça va au sein de moi sport si c'est naturel pour le sport ça qui repos oui va salinga ba beta nga pendo ya qui s'embête na Kenya oui moi producteur moi aventurier qu'est-ce qui s'est passé si to komi kuna atika ba nyongo hotel soki ba $10,000 restauration na makambo yo so vivant la musique est-ce que ba ko frapper bazala kana ba jemo ko ndimate te mais yo si, ça arrive. Les comptes, ils sont frappés, ils sont casse. Ma casse, c'est ça. Moi, je vais essayer de faire moto. Alors, c'est un produire yo. À Chambongo. Oui. Au bêta concert, mais au bêta corporellement parlant. Ah. Ningi bazara. Mais na biso, aba jeune. Biso est comme moi. Parce que misu kwa na kotala yo yebake. Naza kunate. Misu kaka. Mais yela yo yela ngambala mingi ti atandenge na kolibo musupe kwe ça kokweya la chère il faut motema na ngai emonake nzela wana il faut motema na ngai emonake nzela ngo eza bénéfique c'est ça Dax est-ce que Dax na fingi na nga motu te nazoloba nde ozo insister de loko wana trop il y a batunde ba mwana kasoba ndenge na lobaki likambo ba finga ba collègue ya musique pe ba kotaka likambo ba mwana loko na fingi bango non loko na fungoli motema voilà na lobi vérité to tikaka lokuta soki mwasa lingi na yo te ebela basi batonde awa RDC za na métissage moko makasi soko luki couleur okozwa oyo okozwa alors so mosa lingi osute kokosele makambo te so pe mobala lingi osute kokosele pe makambo te OK muta lingi osute o ticket j'aimerais quand même une démonstration Dax botti la musique na botti la clip te hein botti la audio s'il vous plaît pour les lo ibeba elimbi sanga so ine chokwei te na okoya te et dans mutu matindi message dans les États-Unis comme on est Jérôme Brown on bengi le mystérieux am taba mystère tout na on est là ko bina normal tout c'est quoi les secrets jusqu'à là secret ezalité parce que ezali eloko yo botama na ba force rangote c'est ça mais bon papi mbomo omoni tu sais
phrase ozolo ba âge na sala constant na nga ba jeune mususu o baye na benga ngo fofui. Ça n'a rien à voir de l'âge. Sans en la qualité, quelque chose comme na âge ni. Tina comment na âge ni. Maman mire makoba comment na maman mire makeba comment na âge ni. Et ça ndenge conditions physiques nous ezali. Ndenge nous conserver. C'est tout. Bawo ya mikie wana balobaka bango kutu batakala wana bazo sa n'importe quoi. Bango basi basali nini. C'est ça le problème. Biso to confirma mokili mobimba. So oké à l'étranger, batu na ba komi balé na nina sa polémique té. Ezati pona ina flatter mamu non. So oké à l'étranger. Na ba mboka musu Afrique Austral, batu na ba kombo na basi batu na ba kombo mi balé. To salinde, ça dit sala musala confirmer mokili après au banaroloba. Mais bah ouais, c'est comme si Binope Bopé sa banne en chance. T'es bazar la bonne chance. T'es bazar la discipline. Bazar la discipline t'es. Qu'est-ce que tu appelles discipline? Moi non le bon. Non, Toloba. Lelo vraiment j'aimerais bien Toloba. Nabi Papi Mboma. Ouais. Est-ce que banawana ou Miki so ba ebisi sala 1 an. Mbula mobimba. Comme la bière kozana copain te akokango parce que boye bisaye pour elo on les autres dérange ce qui bilo ko na boye bisaye autres déranger na busana net et déranger kana musala nzoto ya botaout te et déranger kana musala je te jure ngaza nanga maman prophétesse te mais yo so sala une année oui na beta ngo na beta ba 4 ans ba 3 ans au compensa qui ont peut-être de l'eau msusu il y a de parce que le ebi elo konga na zo zwa et zo senga fona za la pureté moko boy pureté bon so bazana ngote baza na discipline wana te eza difficile pour na bango parce que bazo kanisa ndenge bazo meme la vie bako gagner belé ndenge bazo meme la vie ndenge bazo meme na bakasi bako gagner belé nzoka ndete musala na biso ezali musala moko ya esprit musala moko esenga ba pureté belé senga ba discipline belé papi muta kosote amwe ko bali amwe ko bali mais soko balate ça na moi discipline moko bo si ça devait te passer en tête parmi bana onyo soana il y a quand même de ceux sans polémique qui t'emportent bana onyo surtout bazana vraiment na qualité ya bien bazana eloko bakoko simba flambeau mboka lobby. Pourquoi on ne te voit pas avec eux, genre ce que National a fait avec Megé raté. Selon Bayarate. Pour te dire la vérité, Mam National a monté Mamounen à supporter ma camarade. Naza vraiment capricieuse. Naza monté à mon poussé. Na linga kaba. Bah jeune fille na pour ko encadrer bango. C'est pas facile. Bazaka déjà le langage mabé. Bazaka polité. Bazaka. C'est-à-dire, non, abimisi à ta 5 albums. Le fond de la bango. Ce qui te fait parler là, c'est pas par. Moi, jalousie comme on a que. Pas du tout. Relève et Zoya. Ngara cause la jalousie, na ba fille, wana po ani. Balekinga le logo te. Oh. Te. Bazana no bio. Te. Oh. Balekinga le logo te na sens qui. Na sens qui. Oh, nga na sale belé, ba sale angote. Na sens wana. Bazana bango basi kitoko. Bazana bango sika. Mais basi basali nini? Hein? Basi basali nini o ba confirmer. Yembi pe. Tu comprends yemba yemba ba yembi. Et ça nini? Et ça nini? Mais c'est les locaux tout le monde dit ba yemba. Et ça nini kasi? Et ça li ke ba sala na le belé. Ngakutu bité kana mi comicité. Na mi comisi na ngati. Pardon, comment la période? Na ngaka ndenge na sali ndenge nzamba sala nga. Dax, s'il te plaît. On peut avoir tourbillon, s'il te plaît. Je me réclame même. Bon, maintenant, mon règle papier, je fous ta bagnon, mi soubi sauté. Parce qu'on a dans un live. Dax, on peut avoir tourbillon. En fait, il y a des gens qui ont des bouchou. Ouais. Oui, mais il a bouché. Tu es dans un bandaka. Beaucoup simba.
Hein? Quoi Simba so ya buchu? Na Simba. Oui. Te wana yo mocha libona. Na boli somo. Eh, maman bien. Eza buchu te Simba na yo. Ah. Eza buchu te. Mutazo lo bana Simba na vérifier binosco bolo. Vérifier ya buchu te. Na Simba peta. Oui, Simba na yo. Simba. Moni eza buchu te. Eza pena ya solo. Eh. Oui. Ah te. Eza ya solo penda. Ya solo penda. Ah te eza buchu te. Ya buchu te. Ah yo ebiki na zaka bungu banda kala te. Bungu mona ukalelo. Na yebi nde oyebi mona ngo bungu. Oh, yo mona ngo le to tambola ka. Regarde, mais le bien. Oui. De toi à moi. Oui. Comment tu fais? Je te jure. C'est ça. On a vu dans le banc sur la métier. Baba qui s'en a le côté pour la discipline dans un angle. Et là, il s'en a rien. Nous avons la pureté mingi. Ça la prière et qui. Alléluia. Amen. Mais bien, pourquoi pas dire que tu es très sérieux? Tu es très sérieux. Tu es très sérieux. Rien. Je te jure. Mais on sera consciente qu'au fait, quand tu fais ça, c'est pour attirer aussi l'attention de... Je sais pas. Si ça devait t'arriver là, et que tu aies dans ton corps. On va quand même aider les gens. Au bas de musique, tu avais quel âge? Qu'est-ce qui fait que maman Betty a payé ça aux chances à 15 ans de t'avoir, mais toi tu ne veux pas donner la chance aux autres? Est-ce que je suis là pour ta oui. Ok. Problème, tu as que on peut dire aujourd'hui, Mbiliabel est engagé aux armes Moutou. Son ça bien, vraiment. Moutou Penza vraiment. Tu penses te remarier un jour? Moutou a peut la sérieux Penza y aye pour linganga qui moi si nous en matos ça bien, moi lungiza pe ma bête, charme ezali, azoya sincère, na mokilio. Ezara. Question n'est simple. Tu penses te remarier un jour? Ouais. Ceux qui m'ont envoyé ça, à l'équipe dans moins 10 ans, ça va. Aïe, pina sérieux, oui. Pour tout coup, fait longo, fait ma bête. Mais. Quand tu regardes. Moi, doute. Doute, Annie. Non, aucun goûter. Tu penses vivre avec quelqu'un dans une même maison? Non. En fait, bref, on peut confirmer les lots que on dit ma vie libérale. Nandima ngo pena za penda tranquille, cerveau na la calme, muta déranger ngate maye, où étais-tu chérie? Qu'est-ce que tu fais? Ah. Et puis so muta linga mi na mona ngo les autres déranger nga. Sérieux? Sérieux, base dans la chance on a te pour na mekaka déjà. École mususu ende ngona bisote. Ah. Kolingeliki mingi ko bengaler nyonso il faut ebisaka makambo nyonso zo sala chérie je suis là je fais ça et ça non c'est trop. Est-ce qu'on peut dire que c'est par rapport à moi biloko wana dans mon avis ou ba réalité mon kuta dans moi na kuta na réalité mingi dégoûtanga ça na mona ke ko déranger nga malamu na sa musana nga bon
calmement. Il est dérangé au terrain. En fait, yo peux pas si bailler ça yo. Qui va te raisonner à cause de lesbienne. Par contre, ça, c'est qui toko. Na lula kame, na esprit ma bête. Question de ça. Te. Tu vas au Kadis, là, là, pour Marambo, le bar. Pour les vacances, c'est les bongo. Pour Marambo, le bar. C'est vrai, n'a pas pena bongo. Ouais, te. Na bongo te. Est-ce que dans la fille moutoir? Est-ce que vous avez tongi moutou? Na tongi moutou te. La fille a mis des vérités. Salande loba, ndekonanga bless boula, bi yembande, salande. Koloba lobe bele. Non, qui est non, moi bien, moi trop. Loba, zala clair. Et voilà, na linga pe tangu yo comme clair. So talinga liso, au moins so talinga liso. Mobali mutabeta ngi botu, na tikala na des fois liso libela, tu vois? Moi na neni. Eh, mais c'est ça de baja ba 30 ans. On dirait que c'est il a la personne c'est que zaki mbanda vieux. J'ai toujours mis 30 ans. Donc, il y a un bien à somme. Je m'aimerais l'émission Oyo, que ça reste un peu gravé dans l'amitié Mayabatou, parce que c'est une émission qui, pour moi, est un honneur et un monde à cœur. Au fond, les livres qui sont mon thème. Mais c'est une émission où, à plusieurs reprises, Nazo Yokayo, tu es en train de répéter, Nalobi Mabe, Salande, Maman Bidabel. Parce que... Non, j'arrive. Il y a quelqu'un, un métier, un collègue, à blesser intérieurement, à choquer. Si nous devons nous permettre aujourd'hui, le dimanche, Ndengo Saïda Maman qui s'angani, Ndenge Ngaïna Osenga, na plateau de l'évêque qui voque, est-ce que tu es prête à pardonner? Il faut andima d'abord, il faut andima likambango. Parce que Moutonga, ça finganga. Est-ce que Maloba terme finganga? Maloba, c'est une poufiasse, c'est une salope. Tu vois le langage à Mouton modèle wana. Est-ce que Mouton ndenge wana azo finganga na emboka papaya? Ok. Balinga que tu vas souper soupe na nzoto. Abi mais c'est ta sœur. Aza jeune sœur na ozo fingi bondeni. Ok. Est-ce que tu peux pardonner? Nako ko pardonner mais andima faute wana. Bato ki sanga ni bandima ki. Babi, c'est vrai, tout ça, la maman boye, ton dîner, ton senga bouli, mais c'est un dîme. Ok. Non, qui est malé. T'es content à comboter? Non, t'es autant à comboter. Oui. Mais je t'amène juste sur un terrain, onga, na lingi, to lavango, avant, pour que les gens comprennent que oui, tout le monde a une maman biliabelle, il y est au moins, à la qui claire à lobby, elle était mécontente, na o yomni. Yawa na yine, ya yebate na yine pour na bon. Ok. Est-ce que tu as une jeune sœur ou tu as un jeune frère? T'es un grand frère, un jeune sœur, t'es jeune frère. Et on a l'autre. Ouais. Mais non, tu penses que à propos où il y a Tenaki, pourquoi? Qu'est-ce qui l'a mené sur ce terrain par Linga côté? T'es ya c'est pe la kana batute. Yé a dit pour na yé bat nous baza le pamba. Pas contacter na mokilo nzo ndinga na Zambie. C'est pas parce que le bail que ba fille ngo ba sala nini nazo loba par rapport il y a expérience au biso to sala bango no ba salité sans wana mais il encadre ba fille c'est normal à mon ebo font les ba fille nzelate non ba fille wana bazali na patience te bazali na politesse te ndenge biso zalaka na ngokala soko yepa ya boss to epa ya muto azo coacher yo il faut na discipline moko il faut na patience ko lungate asombelo ndako lelo moto kalobi pressé te faut patience faut yoka rapé c'est ça au fait. Je suis pas la seule d'ailleurs hein. Ah bon? Je suis pas la seule. Azana vraiment la polémique na batu presque tout. Aloba ma be trop pour na libanda ya mboka yango wana nayoka bamabe baloba pona nga mamu national baloba te na libanda mboka te bato mosu baloba te. Mais je sais pas, moi je me pose des questions aussi, je dis pourquoi. Pendant ta évolution, il t'a jamais dragué? Il n'a jamais cherché? Il y a déjà le barabiso, tout ça, mi bangé, tout ça, la kala, par rapport à quoi?
Même pendant que tu évolues. Oh, mais en tout cas, oui, au draguer, c'est moins compliqué pour nous. C'est que la dongo la penza bateau. Son amour le la position l'oulangana. T'as le lus moko, misu la chinoise, mais na fungoli misu boyate. Il y a banga ngambona te. Oui, mais banga ngo. Il y a banga te. Moi ata vanda na ngomba. Nga taki koko. Tu es comment vous dites kala la reine, na linga ta mobima. Tu vois le comme na tenya ba reine. En tout cas, papi, oui, papi, là on a fungoli pena moto. Moi nazo mona biso Congo démocratique, tous on a besoin que tu dois comprendre que d'ailleurs. Tous on a tina ruine, mais à finir c'est une poufia, c'est une salope à l'étranger. Pourquoi? Muto oyebi nini te et là to lene te okofinge bon nini. C'est ça, a finga mingi aloba trop. Ta on a zo kumisa ye, na mboka papa ba oh. Oui, ba gabonais ba zo tanaka. Selon les rumeurs, elle a le sida. Après Sengimbongo, je te jure, les lieux allaient dimanche, oui, mais il y a la botte dimanche, papi. Ah, je suis né le 30 août, un dimanche, 1901. Quand on a déjà date. Le 30 août. Ou le 30 août. Si vous avez bazo talaranga, ça veut dire que vous avez un collègue, donc vous avez commissaire, vous avez CP là. Oui. Si vous avez oh, mais papi, vous avez commissaire, collègue. Est-ce que vous avez un collègue dans le bas pour naïe? Batandeli ngata tala yake na Gabon tala zo finga yo ozaboye ngabi ah mais mutunga na zo linga za grand frère nanga vraiment choqué et shuka nga makasi tango na yoki bongabi ah donc au penga za nini voilà yango no mona nga na zaka un peu réticente hein. En fait on tend vers la fin de l'émission mais naïng tout ça nos jumeaux toujours moi extrêmement clip mouké. Oui. Mais au dédié on pas artiste moko. Nzembo total. Vas-y, total on va. Natala clip ango. Total on va. OK, il y a pas de problème. Mais yo au dédié nzembo on pas mutu moko. Moi je suis bien mobile. Oui, pour nous. D'accord. Pas de problème. Vas-y. Tu dédies cette chanson à qui? Ah, nzimbo na yebite bon na odedi yango na kulutu simao masia po ezali anniversaire na ye kulutu oyebiki na linga ko mingi kulutu mena kozala te na kolusepelisa bande kuba mama ya Kisangani mais na kusala yo cadeau avant na kende. Joyeux anniversaire kulutu simao masia le poète. Vraiment. On regarde la chanson, on se retrouve tout à l'heure. Vous allez bien? Naza très bien. Dès nazo fungola ba motema boyo sala nga kitoko kasi. Hôtel Nzembo? Oui, ça va en tout cas. Bon dimanche. Bon dimanche à Guy Bouchiri, bon dimanche à Kamanvoama, merci au PDG Fernand Massala, l'honorable Roméo Yo, merci à Guy Mamadou et Loja Kuala, Ted Tendai. Maboko Bank. Bonjour et bon dimanche à toi. Merci à King Makiadi, Willy Moucheni, pour ne pas dire un grand merci à José et Bembona, Maman Bergina. Et Bembo, et clin d'œil spécial comme ça, à Priska, Plamedi, depuis Cape Town, Christopher, Jersey, José Brown, et aussi clin d'œil à Mémé, Lydie, Liaki et député Joséphine. Merci à Papi Boto. Alors, oui. Lentement sûrement, vers la fin. Oui. Il ne s'est pas l'autre. Il y a solo pour nous. T'es au fond de la motema parce que au moni bakando to kangawana ezo bote la biso lo ote. Musique ya mamboka monsieur zo nyata biso mabe hein. Sanse la di ko finga ndeko na libanda po ozwa ni. Les contrats batona ba sekaka nene makasi. Ba bien regarde. Tala mutu. Afingi milabe le peso afingi et puis azo senga mbongo. Mutongo azalaka ex ya na mboka wana ya Gabon. Oui, je te jure. Na fungola motema. Ouais. Nzamba lobi to fungola mitema po akota. Mutongo azalaki ex nini? Azalaki mobalo alingaka balanga à l'époque. Ah ouais. Gabonais moko bo milliardaire. Akyo finga nga kuna pe sengi bango mbongo. Ta mutozo ba afingi mbila ba selon les rumeurs elle a le sida après bo pe sanga mbongo. Papier mbongo te sonia ndengo na ridicule. Alors, rapidement, comment tu trouves la musique congolaise? Ça va? En tout cas, ça va.
Vraiment, ça va très bien, mais sauf que... Sauf que... Tout changer, moi, qu'est-ce qu'on peut attendre là de Maman Biliabel? La production prête? En tout cas, j'ai des projets, j'ai des surprises. Okay. Donc le feat, ça s'arrête pas à ma consoeur. En tout cas, j'ai encore 2 feats. Vous êtes dans la featuring Mibale? Ah oui. Pas seulement avec ma consoeur, hein, ouais. nationale. Aussi maman Biliabel. Maman sala qui n'a pas ses merci, mais la salle est bientôt, on a des difficultés na Kenya. À Téléma qui pensa. Et on a pas qui toi il n'a pas bisoté. Toi la biso bana mboka, toi lingana. Alors ba featuring muso ezali. Bozo zela ceux qui na banani. Oui, c'est ça. Il y a tout là. Featuring est ça surprise moko bato ba s'attendre même na ngote. Les lots sans polémique. Ouais. L'actualité la musique na biso ya mboka na biso. Ba jeune frère na yo. Que tu trouves qui est vraiment là? So na lobi bazo sa musala bien te na kosa au papier. Si yo selon yo, que tu trouves? Non, eza loko zo tu na ngai grand frère na bango mama na bango na pona ka moko. Wana zala vraiment juste été. Bazo sala effort. Et le kozo kitsa biso babizalele ya bien te. Babizé comportement na biso sala ekitarnasi. Même à Libanda mboka bazala ba comportement moko ya malamu penza te. On a fona le vérité. OK. Mais bazo sala effort. Na féliciter bino nyoso artiste. Il y a un Congo démocratique. Bosa musala kitoko. To lingana ngande. Ezala basi. Basi bazo sala effort. Le mois passé, il y a 2 mots qui nous soutenir. Baba kanam na pese ba bisou. OK. Asa l'effort. En tout cas, jour wana na showbuzz, baba kanam a epataki biso. Na mam to qui nous soutenir. C'était il y a qui na moment to ça la tournée il y a docteur Jeff Njadilitata to tikaki to qui soutenir. En tout cas, soirée za kitoko. Alors tu as déjà des dates en dehors de Kisangani, la production de Kinshasa? Si, j'ai une tournée américaine. Très bientôt. Ah bon? Ouais. Mais Kinshasa, awa. Basa le groupe pour les bichango pété. Papimbo manazo linga bateau ba mécène ba salaka. Que musique congolaise ezala. Ba bimisaka makoki yango ya solo. Parce que ça la musique, eza konga na makayabu, eza difficile. Et c'est très difficile, hein? Pour nous sala qui est artiste bima, azala kitoko, abeta kitoko, ba fille ba accompagner ba za kitoko, ba instrument za kitoko, ba répétition, ça demande ils ont un budget. Mais ba merci no ba na ba choke belé wan. Ba bimisa na bossa na ko pesa Cardozo Mwamba wankena. Bill Gates. Dozo Bill Gates na maman Philo ba bizu belé sika bozali. Jérôme Brown, je répète encore, maman Biliabel yeyo. Ce qui a moni bikamwisité. T'es mais sérieux? Bikamwisité. Rien mystérieux. Ce qui maman Biliabel a moni bikamwisité, c'est que Jérôme, il sa mère 23 ans. Ouais. Bango nyonso bango. Bango elanza bendati la bango. Bogari pesa makasi, ça bien. Totelema pour pas dédicace à la salle 3 Pélagie et des Samba. Alors maman Biliabel, ça a toujours été un plaisir de t'avoir. Et moi de même bien. Ouais. Ça c'est vrai hein. Maël et Moko, ça c'est vrai. Ouais. En tout cas, félicitations vraiment. Équipe technique Michel Mumbongo. Maël na Maël. Bato Maël. Kobana yeme na pesi excellence Mutamba. Papa ambassadeur, vraiment ba bijou belé. Peut-être yo. Excellence. Pena soki mine lokola ngombe ko pena na poko na ko sepela mingi excellence vraiment. Amen. Excellence Avoni. Voilà, alors on va prendre cette étape. Étape pour nous trop. Nga étape pour nous trop ningo telemi. Bo dendelinga lelo mingi. Mais na chemise ali puta. Dieu merci Dumbi Panzo alinga dédicace yeyo. Ah bonjour, ça va? Ça va. Très bien, t'es coquin non bangoté. Ah Zico création. On va contrer le lore. Dieu merci, ça va? Oui, ça. Qu'est-ce que tu aimes chez maman Biliabel? Ah, ça maître, hein? Tout ce qu'elle a. Pardon? Tout ce qu'elle a. Tout ce qu'elle a? Oui. Tu sais ce que ça veut dire? Tu pèses tes mots?
Oui. Tu penses que non? Oui. Tu aimes tout ce qu'elle a. Elle est belle. Non, non. Oui. Ouais, vas-y. Elle est belle. Une belle taille. Oui. Elle chante très bien. Tout ce qu'elle a. Tout ce qu'elle a. J'ai dit tout. Papi Mboma. Oui, tout ce qu'elle a, c'est que ça veut dire. Na matos. Elle a une belle Na taille. Tony. Nogo Bobo. Hakimi. Oui. Kasi on a tout la fois dernière quoi au loba. Mais là, je crois que je loba. Le bel, il n'a tout ce que tu as. Oh. Papi Mboma, ça va comme ouais. On est. On a un papier moko. Kizani. Ok. Bonsoir. Ah, Alibola. Ok. Oui, Moucheni. Est-ce que ça va? Voilà, alors, on va lire. Vrai ou faux que Mbili Abel regrette son passé des chanteuses? On fait question Oyo. On va répondre à un vrai ou faux. Vrai ou faux que Mbili Abel regrette son passé de chanteuse? Vrai ou faux que Mbili Abel regrette son passé de chanteuse? Faux. Faux. Merci. Et dans la langue à boy, Moussikate. Repis c'est la maman Mboma Mbote, maman Rose. Oh, maman Rose Mboma. Bonne fête, maman Rose Mboma. Toko mona ngamo na yo peso bisou. Eh, azona kisangani okuta eh. Ah, na okuta na kisangani maman Moi Rose né à moi Mboma. Boti. Ouh, félicitations en tout cas, bisous. Maman bisous. Naotinde. Ok. Oh yeah, Nelly. Tu l'attends. Ok. Allez, moi je te dis merci, c'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Si vous tika na biso awa, oui. moi va dédicace et roni atanyata ba kombo batu. Ouais. Ok. Et aussi Lisa. Moi loko wana ya suka. Ah, d'accord. Ndako ba lobby ba kase ke buchu. Et to raisonner que ça buchu té. Beaucoup touché. Hein? Les a buchu té. Tu me tout ça tout on aura pour la bêta mbata Oui, na ta bêta ouais, buchu té. Bêta. Hein? Bêta quoi? Et ta buchu té. Ok. Même si c'est pas salé, même si c'est pas sucré, c'est mon goût, j'aime ça, ou c'est ça, ou rien. Alors on appelle ici, na saliba dédicace nanga, na excellence constat, Lomata, na Kisangani, Evodi Chimanga, Pepe Maboko Banque, excellence Gentini Ngobila. En tout cas, Bambote Belé, na Pesi Soussou, excellence Doli Makambo na Wezi Mona Poto, honorable Machioko, Mathilde, tonton Benjamin Machioko. Douceur, ezali kisi nango, ya osengeli na yango, potoka bola sentiment, pesa ngai affection, ememela ngai émotion. Alors, na pesi Cardozo Mwamba wanke na dozo na mama Philo ba bisou ebele sika bozali na pesi docteur Jeff Njadi Leteta sur mesure le Juf don de Dieu bambote belé na pesi Guillaume Kouchou mwana lemba na Katanga bambote belé Dédé Mopassa mot de passe Kokolo Kombe et puis Ogiluna bonne fête ya famille paternelle nangai na famille maternelle nangai en tout cas Douglas Likwae ngege mata seko mata na pesi bokilo nanga Gabi Lubo bambote belé. Alors na sukisi na nani noko bobo zo pe mbote na yo wana na emeketa na Dieu merci Dumbi Panch hein? Fabien Debilto bienvenue Vangasele Tocho Matondo Seriti Ntomo Jeff Yeta Pélagie Maluenda Deba Nsamba. Alors, nze mona ko embela batu balingaka. Ah, Kina, moi je t'aime à la folie. Ah, Kina, je te jure, je suis fidèle. La 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 la. Nalingi bino trop. Ba mama ya mokili mobimba. En tout cas, ba bonne fête. Vraiment, ngai na bino Kisangani. Production Isaïe le 24 Oyo na Kisangani et vous dites Chimanga Enzo Bar. En tout cas bonne fête ya ba maman ya Kim ya partout ya monde entier na lingi bino trop ngala mo lobe na bino. Alors boluka kinzembo ni abiranga na yimsiwe munene bo abibongo ye munene nga lobi chulomboso mboso chulomboso obi chulomboso za nini
tourbillon chilombo sot ya kasi nazokosa yango papi mboma oka